Dans le moment où Tozali Kolobe Sengeli, peuple congolais qui de retenir que Félix Tshisekedi a bandi campagne et référendum. Félix Tshisekedi a bandi campagne contre le peuple congolais pour changer la constitution Yamboka Biso. Motomoko a collègue avec beaucoup de contradictions et kotalisa que Félix Tshisekedi azali na problème là. Mandeko nanga na nyonso ezali kosalema esengo ezali na ngambo nanga ya kotala attitude des opposants. Leur attitude ezali penza kopesa nga esengo ya kokende ko soutenir bango lisusu koleka na wana. Parce que la bakabo nyonso ezali kosala malelo na kati ya mboka na biso ezali na eloko moko te ezali kopekisa na Félix Tshisekedi lelo ya kokitisa dollar, ya kokitisa chinchard, ya kokitisa biloko nyonso ba nécessité oyo esalaka ke peuple congolais akende kozwa ba première nécessité oyo esalaka ke peuple congolais akende kozwa mpona kolia. Mais Félix Tshisekedi akotalisa lelo ke loko ezali kobloke mboka na biso ezali constitution. Mais bosangani ya opposition réunification oyo ya opposition ezali kotombola motema nanga kosoutenir yango lisusu il le faut. Il peut ezali kosélectionner nini ekoki kolesa peuple congolais pour qu'influencer bango na kati ya propagande na bango ya ba fake news na kati ya propagande na bango ya changement ya constitution. Et Félix Tshisekedi akei ko affirmer arrêter lisusu oyo ezali ba propos na ya lobaki na Kisangani na Katanga alobi a ko changer constitution et c'est au peuple congolais à kokende ko décider likolo ya référendum. Donc pour Félix Tshisekedi essaie kangami akangi déjà na sa kangi déjà likolo. Pour Félix Tshisekedi c'est déjà acquis. Et c'est au peuple congolais na côté les mapona ko ebisa Félix stop. Parce que akolinga kosala makambo la kiyanke nga moto à côté le belanga te. Déjà ndenge na sali boye déjà c'est bon. Donc ndenge za boye na lobby déjà et kosala mandenge wana personne ne m'empêchera à compter même pas monsieur Vital Kamerhe. Et c'est là où on a compté ce peuple congolais. Monsieur Vital Kamerhe n'est plus avec Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ont raison. Les lots et l'hôpital. Monsieur Barati Noukwebo non plus n'a qu'à commenter sur rien. Parce que ah vous allez ignorer bango. Abandi campagne oyo sans bango. C'est lui qui décide comme un président de la République. C'est lui qui décide comme le tout puissant de la République démocratique du Congo. Lelo na kati ya bosangani ya opposition ngana ebike kosuka wana te ekokene mosika koleka wana parce que awa Félix Tshisekedi nde moto atimoli libulu na ye moko okomona moto akosentir liwa na ye moko azali kotimola libulu na et Félix Tshisekedi ayebisa peuple congolais na budget ya 2025 est-ce que ezali prévu pour la bakende kosa likambo ya projet na ya changement ya constitution to pe ya référendum o akolinga kosa. Monsieur ne maîtrise rien du tout. Akoloba pour le plaisir de parler. Mais en vrai, ako maîtriser le route. Et c'est regrettable de voir qu'un monsieur lokola Félix Tshisekedi na munene na ye na mutu na ye munene na parti à papa na bango oyo ya azala kikuna bandakala azala na yeso bazoba en public. C'est triste et regrettable. Bande kolanga changement de constitution. Et ça le quoi to bandeli ba élection. Yango na ko ebisa bino que Félix Tshisekedi azali déjà ko la campagne. Il faut to zala na seni mususu. Il faut to zala na mongo bango basali déjà. O ba bloquer budget o bango aussi ba bloquer wana. On a kosala likambo ya référendum. Bande konanga. Regardez comment Félix Tshisekedi a lingi congolais. Ce qui Félix Tshisekedi a linga ki Congo. Mongo ya ko linga ko bloquer. On a na référendum wana pour changer constitution. A linga ki ati angola kati ya 145 territoires et peuple congolais a moni peu clair. Mais comme c'est un monsieur, oh il a déjà pas 2 ans, il a liboso na ya koloba na 2 ans na rosala nini. Na 2 ans. Na koloba nini na peuple congolais. Na mi pesa ki pouvoir ngamboko. Ah
bandenge na sa soki na bina talelaka 2 ans na bakobengana nga lokola mbwa esengeli na changer constitution et azali koforcer peuple congolais koya vers lui ayebisa biso projet ya budget en tant que ye alobaki aza moto oyo azali mpona kofaire respecter institution ayebisa biso budget oyo ye atie eza nini mpona changement ya constitution eza na budget ya projet 2025 budget projet 2025 to ezali wapi bokotala ke Félix Tshisekedi akotatone tantôt référendum tantôt nani bandeko et puis au-delà de tout na comment on dirait tokomi na agitation moko boye na likambo ya constitution Félix Tshisekedi va changer la constitution bandeko nanga il va pas le changer dans des discours dans la rue oyo Félix Tshisekedi akolinga koose kosala soki aose kosala yango Congo ekabwani moto na moto atolukaka des fois bato ebele basalaka débat ya koloba ke Congo esengeli ekoma nango ka état fédéral ye moko na tâtonnement na ye oyo akokende kokabola mboka ou consciemment ou inconsciemment lokola azokomeka comme un prédateur na régime na ye oyo akoluka tala esika nini ekosila ndenge nini akosala ndenge nini akoluka amibatela na bato nyonso oyo ayibi na Félix ye moko ayebi te quand est-ce akosala makambo nyonso ayebi te comment akotia yango en œuvre ayebi te bakomi kocréer basortie médiatique ya Félix Tshisekedi mpona koluka koyebisa bato déjà bon c'est déjà bon Félix déjà l'équipe partout bako bakokanisa ndenge Félix akoleka na partout wana mbala moko esi esimbi Félix akoki kokende kwa refuser bandeko nanga UDPS boza se tromper à vous tous comme bozali koloba que constitution congolaise ezali malédiction na lingi na décembre oyo namona Félix Tshisekedi asali discours te parce que constitution wana ezali malédiction donc pour que bokuta na kati ya contradiction te Félix Tshisekedi na fin décembre oyo parce que constitution wana ezali malédiction asala na ye discours te ya fin d'année oh discours ya état sur la nation asala te parce que constitution wana ezali nini malédiction lokola constitution wana ezali malédiction c'est-à-dire que le Congo aujourd'hui ezali renversé tozali sous na constitution te parce que cette constitution oyo ekendaki kotia Félix Tshisekedi en place ezali considéré par le régime même elobeli ya Félix Tshisekedi ekolakisa moto moko akotatone ayebi na ye eloko akolinga kosa aza komeka mosapi na mozindo est-ce ekozinda to ekozinda te Félix Tshisekedi alingi amikomisa le roi du Congo les Paul Biya de la République démocratique du Congo les Sassou de la République démocratique du Congo ça ne passera pas Cameroun eza Cameroun Congo Brazza eza Congo Brazza Congo Kinshasa c'est le grand Congo Félix tu vas tomber messieurs bon moni lolenge ba opposant ba ke ko se réunir bande konanga on ne peut que soutenir l'opposition et entre-temps na ko yetaka kuna pona kotala coup d'état egoyate egoyaka mokolobi coup d'état on a ndenge na ko rêver encore on ne sait jamais il de pèse tension ça va hein? Félix Tshisekedi a commis liboma azoye pa parole nini aloba te à tenir face à peuple congolais te azoye ba lisudi eloko nini aloba te akoloba bino nazali ko réitérer na kozonga simate na wana ezali moto boni moto azalaka makasi te soki atelemi alingi abundala moto ba na kobeta yo si paka lisusu omona nde na obeta te yo soko oza makasi beta mbala moko ekomi na si paka lisusu te beta Félix Tshisekedi peuple congolais atalisi yo lolenge azali na yo te entrer à fond pour la propagande il y a changer constitution il y a un ezali changement ya constitution il doit nous répondre sur des questions il y a budget au bango batie pour na ko changer constitution wana il y a seni au bango batie en place
pour na changer constitution wana bakosala yango lolenge. Quels sont les moyens mis en place pour un référendum où il y a un code de commémoration? On va arrêter Félix Tshisekedi. On ne sait pas quand, comment, mais Félix Tshisekedi sera arrêté. En République démocratique du Congo, on a snap, 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 non, snap, 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 et ça va dire snap. Papa n'a pas gagné. Bon, ça, on se rappeler, les Gabonais. Mais Félix Tshisekedi va finir comme ça. Ma mission TV, le miroir du monde. Comptez sur moi les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Kolobaki na biso ke boko créer nisala combien bo créer puis botie bango wapi ba kongolango baza banani. Na l'État misala ezali pona ba jeunes nyonso te. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Comptez sur moi les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Kolobaki na biso ke boko créer nisala combien bo créer puis botie bango wapi ba kongolango baza banani. Na l'État misala ezali pona ba jeunes nyonso te. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Bon dimanche, Bapo Congo. Merci. Tokutani lisusu, tosolola, toseka moke Chilombo, toseka moke agitation. Il y a monsieur Félix Tshisekedi, pe ba dialelo liste, na ba politicien, o nyonso balobi, to bunda poto koma bizengi ya Félix Tshisekedi, ata ozali moto amayele, koma kizengi pour le plaisir de Félix Tshisekedi. Bandeko balandi ya maman Bibi Kapinga pe ya ma mission TV le miroir du monde de l'autre ozali dimanche na pesi bon dimanche na bandeko nyonso balanda rabiso. Merci pour la fidélité na bino malgré ba absence comme ebele tokozonga kaka pour na kosenga raboli mbisi na bandeko wana o balanda rabiso tokosala yango contre volonté na biso mais biso ba pro Congo tokozala toujours wana poto solo la mboka elongo na bato nyonso balingaka mboka lokola nga to pe kolekanga bisika nyonso bozwami boutaki kolanda Félix Tshisekedi na Katanga na moment tozali koloba esengeli peuple congolais akende ko retenir que Félix Tshisekedi a bandi campagne ya référendum. Félix Tshisekedi a bandi campagne contre le peuple congolais pour na ko changer constitution ya mboka na biso. Et bato nyonso bazali kotelema pona koloba na Félix Tshisekedi ye bazali kozonga pona ko répondre bango. Nalakisaki bino vidéo na ye oyo azalaki ko promettre jeunesse ki akopesa misala après azongi na makambo alobaki oh non l'état apesaka misala te l'état a créé un emploi mais c'est à travers la création des emplois des peuples qui n'aura besoin misala boete mais motomoko akoleka avec beaucoup de contradictions. Et quand il s'est que Félix Tshisekedi, azali na problème là. Mande kolanga na nyonso ezali kosalema, esengo ezali na ngambo nanga ya kotala attitude des opposants. Leur attitude ezali penza kopesa nga esengo ya kokende ko soutenir bango lisusu koleka na wana. Parce que la makambo nyonso ezali kosala malelo na kati ya mboka na biso, ezali na eloko moko te ezali kopekisa na Félix Tshisekedi lelo ya kokitisa dollar. Yako kitisa chinchard, yako kitisa biloko nyonso ba nécessité oyo esalaka ke peuple congolais akende kozwa ba première nécessité oyo esalaka ke peuple congolais akende kozwa pona kolia. Mais Félix Tshisekedi akotalisa lelo ke loko ezali ko bloquer mboka na biso ezali constitution. Mais bon sangani ya opposition réunification oyo ya opposition ezali kotombola motema nanga ko soutenir ngo lisusu il le faut. Bandeko déjà sengeli na signaler binote ndeko Martin Fayulu akozala bongo na Belgique les 6
na point de presse moko ya monene oyo ekosenga ke bakongomani nyonso bazala wana na momo pe tozali koloba ndeko Martin Fayulu ayaki na mikili ya poto mpona koaccompagner le mwalimu oyo awuti kotika biso ya tila quelques jours déjà esengelaki bongo bakunda ye ngo excuse nga esengelaki bongo bakunda ye pembeni ya libota na ye bazongisaki corps na ye na poto esika esengelaki bongo akundama pembeni ya bana lelo na kati ya bosangani ya opposition nga nayebi ke ekosuka wana te ekokende mosika koleka wana parce que awa Félix Tshisekedi nde moto atimoli libulu na ye moko okomona moto akosentir liwa na ye moko azali kotimola libulu na moment tozali koloba avant tokende na Katanga makambo nini ekomelaki Félix Tshisekedi na Kalemi makambo nini ekomelaki Félix Tshisekedi okoyoka moto ata na soni te aza ata na soni te bandeko nanga Félix Tshisekedi azali ata na soni te tango akokende kosala meeting bandeko nanga botala nini ekomelaki Félix Tshisekedi avant tokende kotala makambo esalemi na Katanga mokolo ya lobi bravo encore une fois na bakatangé bravo encore une fois au Katangé parce que botali si mobilisation na bino botali si lolenge nini bozali conscient botali si lolenge nini bokotia barrière na Félix Tshisekedi voilà pourquoi Félix a kolinga kotia ba bataillon na ba militaire na kati ya Katanga parce que yebi kezali place o bakotia barrière et lokona ezali sika o richesse na ezali kobombama et voilà chers amis bokomona na Katanga mobilisation bokolo alobi botindela kanga ba vidéo boye malamu makasi botala nini ekomelaki Félix Tshisekedi d'abord na Kalemi même la nature repousse Félix Tshisekedi et c'est une honte pour un soi-disant président de la République. Un soi-disant président de la République. Ezali Soni pe mawa pour na Félix Tshisekedi. Akei kosa la meeting. Mais botala vous la nenge kwe ici. Podium bo basale ki Félix Tshisekedi po sala. Oyo nza makambo ba dialeliste ba kotika webi sabinote. Bande kolanga bobenga ranga maman antivirus. Bazoya kolakisa biso makambo susu, mais makambo susu nde ekozala sur terrain. Félix Tshisekedi esika esengela ki asala meeting na ye. Botala nini ekomelaki. Pitio kote kwa president fanya meeting kuna yana mai Kalemi kuna yana mai. Kuna yana mai. Ya. Otimu yote na angukia mumai. Mustade mote muna. Biko shota na mamoto pompe hizi. Kalemi ni makambo. President fanya meeting kote kuna yana mai. Hatari Kongo. Tshisekedi walikuwa mchunga hakuna kwa tafanya meeting tena. C'est déplorable, vraiment, c'est déplorable. Ah, on a dans la tribune, le truc même a cédé un peu là. Oh, les gens ont qui pembe, c'est quoi? C'est déplorable, vraiment, c'est déplorable. Ah, on a dans la tribune, le truc même a cédé un peu là. Oh, les gens ont qui pembe, c'est quoi? Aux hommes, on a, bah, image yango. Na commenter, boyo qui bien, te boyo ka son. Bon, on a commenté. C'est déplorable, vraiment, c'est déplorable. Ah, on a dans la tribune, le truc même a cédé un peu là. Oh, les gens ont qui pembe, c'est quoi? Aux hommes, on a, bah, image yango. Momoni, wana eza makambo oyo de pese kwa kotalisa binote.
Parce que l'UDPS, c'est-à-dire qu'on sélectionne, ni qui laisse un peuple congolais pour qu'il influence bango na kati ya propagande na bango ya ba fake news. Na kati ya propagande na bango ya changement ya constitution. Et Félix Tshisekedi a qui affirmer, arrêter lisusu. Oyo ezali ba propos na ya lobaki na Kisangani na Katanga. Alobi a ko changer constitution et c'est au peuple congolais à ko décider likolo ya référendum. Donc pour Félix Tshisekedi c'est Kangami, akangi déjà na sa kangi déjà likolo. Pour Félix Tshisekedi, c'est déjà acquis. Et c'est au peuple congolais na côté les mapona ko ebisa Félix stop. Parce que akolinga ko sala makambola ki yanke. Nga moto à côté de Belangate. Déjà ndenge na sali boye déjà c'est bon. Donc ndenge za boye na lobby déjà. Et comme ça, personne ne m'empêchera. À compter même pas, Monsieur Vital Kamerhe. Et c'est là où on a compté ce peuple congolais. Monsieur Vital Kamerhe n'est plus avec Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ont raison. Les lots et l'obité. Monsieur Baratinukwebo non plus n'a qu'à commenter sur rien. Parce que, ah, vous allez qu'on ignore Bango. Abandi campagne, oh, sans Bango. C'est lui qui décide comme un président de la République, c'est lui qui décide comme le tout-puissant de la République démocratique du Congo. Et partout ici, Kazali Kokende Bande Konanga, ce n'est pas le peuple Nakoya vers Félix Tshisekedi. Baza Kosomba peuple pour Nakoya vers Bango, Koyembe la Bango, Kosale la Bango, Jale lo Bozali Komona, Bisikane so Félix Tshisekedi à Kokende. Pour preuve, Boumi Kenga Zarava. Félix Tshisekedi pape Simbongo. Et le coup la bazana kati ya famille ya détournement. Pouvoir il y a détournement. Ba détournement ya peuple wa ya ki kobete la bango maboko. Bande kolanga vidéo. Il fait attention ça va. Quand Félix Tshisekedi parle du peuple, et ça va peuple ni. Pour peuple qui s'est osali komona, asa d'accord na changement ya constitution te. Mais il y a un changement de la constitution. Et ça, le quoi, tu bandé libre élection. Il y a un quoi, que Félix Tshisekedi azali déjà pour ça la campagne. Il faut tous alana seni mususu. Il faut tous alana mongo. Mongo, bango basali déjà. Oh, ba bloqué budget. Oh, bango aussi ba bloqué wana. Pour na ko sala likambo ya référendum. Bande konanga. Regardez comment Félix Tshisekedi a lingi congolais te. Ce qui Félix Tshisekedi a linga ki Congo. Mongo ya ko linga ko bloqué. On a na référendum wana. Pour changer constitution. A linga ki ati angola kati ya 145 territoires. Et peuple congolais a moni peu clair. Mais comme c'est un monsieur, oh ya kopanga déjà pas 2 ans, oh eza liboso na ya koloba na 2 ans na kosala nini. Na 2 ans. Na koloba nini na peuple congolais. Na mipesa ki pouvoir nga moko. Awa ndenge na sa soki na bina talela ka 2 ans na ba ko benga nga lokola mbwa. Et sengeli na changer constitution. Et azali ko forcer peuple congolais ko ya verrier. Bon ta bino moko vidéo bitumbe bimi pona mongo. Bitumbe bimi pona mongo ba pesa ki peuple azui a moto moto moko Félix Tshisekedi a détourné bolanda. Na molili me batu baza ko welela mbongo la bango to yaki ko binela e. Ya biso nini? Aza la présidence à la présidente malgré qu'elle a condamné un bon peuple congolais. Bolanda. Bonjour, monsieur le président fédéral Nibanga de Bonjour, monsieur les journalistes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de permanence? Messieurs les journalistes, c'est presque honteux. Bon, il y a nos combattants de la fédération urbaine qui ont reçu l'argent pour l'accueil. Mais presque l'argent là reçu est totalement bloqué. On n'a pas disposé l'argent pour les combattants, pour le transport, mais jusqu'à preuve du contraire. Le président de la République est descendu. Maintenant, il fallait voir le drapeau de l'IDP, c'était compliqué. Les combattants demandent le transport de motos pour aller à l'aéroport vite, mais il n'y a pas le transport. C'était bloqué, on a informé avec quelques combattants, aller vite à l'aéroport. Mais lors de notre... C'est vous le fédéral Oui, je suis le fédéral de la fédération rurale, mais le moment, les autorités ont donné l'argent à la fédération urbaine. On n'a pas associé ma présence là. Je n'ai rien vu comme l'argent.
C'est après de fait qu'on m'a demandé maintenant, non, on a versé l'argent. Mais on a fait les commissions. Il y avait une commission qui a été montée. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, cette commission-là, même notre national, le secrétaire national, Gaston, est venu maintenant bloquer ce monsieur-là qui a pris l'argent de la personne urbaine. Il est maintenant au niveau des cachots. Mais pourquoi les jeunes qui commandent à bagarrer ici? C'est pour l'argent seulement. Oui, les combattants maintenant déclarent leur transport, comment ils vont rentrer maintenant chez eux. Il y a les femmes d'autrui, il y a d'autres qui ont beaucoup souffert. Depuis le matin, ils n'ont rien goûté, même de l'eau à boire. Est-ce que le message vous l'avez donné à M. le CG, Augustin Kaboul? Là, on peut dire à notre secrétaire général de vérifier bien. On a beaucoup donné le rapport que l'IDPS Tanganyika commence à pourrir. Maintenant, souvent, nos rapports sont là. Maintenant, il y a d'autres autorités qui sont de mauvaises informations au secrétaire général. Non, il y a tel qui connaît comment gérer. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, l'arrivée du chef de l'État vient de nous montrer maintenant qui fait quoi au niveau de la province du Tanganyika. Merci. Voilà. Bolandi Binomoko. Bolandi Binomoko. Et Félix Tshisekedi a émis sa peuple congolais. Na budget à 2025. Est-ce que ça prévu? Pour la bas kende kosa a likambo ya projet na ya changement ya constitution to pe ya référendum o akolinga kosa. Les institutions ye moko azali président lelo. Bisika ba institution nyonso ya akokamba lelo. Assemblée nationale. Bisiko ye moko atelemeli. Aye bisabiso. Projet à budget. En tant que ya lobaki aza moto yo, azali pona ko faire respecter institution. Aye bisabiso budget o ya tie. Eza nini pona changement ya constitution. Eza la budget ya projet 2025. Budget projet 2025. To ezali wapi. Bon, côté à que Félix Tshisekedi a kota tourné. Tantôt référendum, tantôt nani bandeko. Et puis au-delà de tout, na comment on dirait que comme une agitation moro na likambo la constitution. Félix Tshisekedi va changer la constitution. Bandeko nanga il va pas le changer dans des discours dans la rue. Faut changer un mot dans la rue. Et c'est qu'il a changé un mot dans la institution. Il faut associer le peuple congolais. Bon, là, qui est le professeur Kabamba. Bon, Kabamba Lobini. Makambo na zaki kolobanabino ao. Est-ce que c'est qu'il a moto à la professeur? Azala un grand politicien. Pourquoi il y a bisabino que oh Félix Tshisekedi a kolinga koze kosala soki a osé kosala yango Congo e kabwani moto na moto a to lukaka des fois bato ebele basala ka débat ya koloba ke Congo esengeli ekoma nango ka état fédéral ye moko na tâtonnement na ye oyo a kokende kokabola mboka ou consciemment ou inconsciemment. Lokola azo komeka comme un prédateur na régime na ye oyo akoluka tale esika nini ekosimba ndenge nini akosala ndenge nini akoluka amibatela na bato nyonso ya yibi na bango. Félix ye moko ayebi te quand est-ce akosala makambo nyonso ayebi te comment akotia yango en œuvre ayebi te. Tala langage ya Félix Tshisekedi. Na elobeli na ye ozo komona ke moto yo. Azoeba langage nini ya kozwa en public était. Lolenge nini ya kozwa langage na ye ya kozwa parole en public aza koyeba te. Alobela changement to révision aza koyeba te. Soki aza mobile ya préciser peuple congolais. Parce que oya lobi lelo na isiro
lobby a changer l'issoussou. Bah, comme il faut créer ma sortie médiatique, il y a Félix et Tshisekedi. Pour la Koluka Koyebi, ça va tout déjà bon. Il c'est déjà bon. Félix est déjà l'équipe partout. Par contre, organiser Félix a collé kana partout. On a Mbalamoko ici et Simbi. Félix a collé qu'il ne peut réviser. Mane konanga. UDPS. Bozako s'est trompé. Bobandaki awa. Na likambo constitution ba étranger. Tokangi bino. Na ba professeur Kabamba. Bato nyonso tous les rédacteurs. Bakoufate bazali vivant. Baibisi bino esalama na simisimi. Na kisanga ni kara place obokile ko cracher sur la constitution. Boyeli biso non article 217. Batangi sibino article 217 elingi kolobanini batali sibino différence entre la souveraineté na likambo etali mabele posséder ba terre. Bozongi bino nyonso. Oh non, et comme honte, eza malédiction. À vous tous, on bozali koloba. Que constitution congolaise ezali malédiction. Na lingi na décembre oyo, na mona Félix et Tshisekedi a sali discours te. Parce que constitution wana ezali malédiction. Donc, pour que beaucoup na kati ya contradiction te, Félix et Tshisekedi na fin décembre oyo. Parce que constitution wana ezali malédiction. À ça, là, na yé discours il y a fin d'année. Oh, discours, il y a état sur la nation. À ça, là, parce que constitution, wana ezali nini, malédiction. Lorsque la constitution, wana ezali malédiction, c'est-à-dire que le Congo aujourd'hui ezali renversé. Tozali sous la constitution, parce que cette constitution, où est qui coach Félix et Tshisekedi en place, ezali considérée par le régime. Bon, comment on a besoin de carte, il y a contradiction. Depuis Bobandaki, bon, ça fait la carte, il y a contradiction. Matin, midi, soir. Bon, ça la carte, il y a qu'on se contredire. Et na ligi na décembre, oh, yo, bon, prouver biso. Que constitution, on est allé, une constitution, il y a malédiction. Félix, et tu sais qu'il y a ça, la discours, il y a état sur la nation. Parce que cette constitution est une malédiction pour l'emboka na biso. Wana ndesika na kobete la bino maboko. Na koloba IDPS viva. IDPS ça va. IDPS c'est bon. Parce que même le Bélia Félix et tu sais que die ko la kisa motomo ko akota tourner. Ayebi na yelo ko akolinga kosa. Azako meka mosapi na mozindo. Est-ce que kozinda to e kozinda te? Na ndai ko ebisa bino tout à l'heure. Bravo na batoto akatanga. Namufurahi sana. Bokotala vidéo. Bon, moi, Félix et Tshisekedi est mort à copier sa force, paix, renfort dans l'opposition. L'autre fois, Basangala qui n'a ngambo ya parti à Ndeko Moïse Katumbi. Et cette fois-ci, Bakene Kosangala ngambo à parti à PPRD, nakati ya Katanga. Et Félix et Tshisekedi nakati ya ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Et zali na province zali ko bangisa ye loko la province o ya Katanga te. Bakatange bazali ko bangisa ye. Voilà pourquoi kenda ki kosila nana de koset kikuni par rapport ya ba propos. Il a dit tellement de vérité. Et Félix et Tshisekedi azala ki à l'est à côté là que ah ce garçon m'a tellement touché. Botie la ngaye na prison. Pour Félix Saza Kokambalelo, le quoi dictateur. Bon, un faux dictateur, Torobenga. Un dictateur en miniature même. Ah, cette Kikunya Makambalobi est touché, Kangaye quoi na prison. Nani boy Makambalobi, Kangaye tchè na prison comme na lobby. Batonyo soba kokende prison. Sous Félix et Tshisekedi des ali na ba ordre na ye moko. Nathalie Sakibino, la juridiction de droit au Félix et Tshisekedi a créé un air na des milliards. Parmi la juridiction au Félix et Tshisekedi a créé. Un air na des milliards. Nebisika au Félix et Tshisekedi a créé, ya yemoko. Pour na kokanga kaba opposant. Miibi, botambola ndenge boli.
quelque chose de si regrettable. Mais quoi faire? Félix Tshisekedi, Alignami comme ça, le roi du Congo, les Paul Biya de la République démocratique du Congo, les Sassou de la République démocratique du Congo. Ça ne passera pas. Cameroun est à Cameroun. Congo-Brazza est à Congo-Brazza. Congo-Kinshasa, c'est les grands Congo. Félix, tu vas tomber, messieurs. Bon, moi, dit opposant, qu'on se réunir. Bande Konanga, on ne peut que soutenir l'opposition. Et entre-temps, coup d'état, coup d'état, on ne sait jamais. IDPS, attention, ça va. Boya botala. Lolenge ni bande ko basangana ki. Nangambo. Ya Katanga. Boyo kabango. Lolenge bako seka Félix Tshisekedi. Lolenge bako ebisa Félix Tshisekedi na 6 ans na ye nini asali. Nini esengela ki asala oyo asali te pe akotika la kosala te parce que mandat na ye se sili. Kanga ndeko Jakindala, kanga batu nyonso lingi. Mais yebaka que pouvoir na yo esili. Bon moni montanza lisusu l'espoir te azo luka di dusu nini akobimela. Même les 2 ans, ceux qui 3 ans, bon, bino bolobara 3 ans, na lobara 2 ans parce qu'il y a une année électorale na kontara yango te. Na 2 ans etika li Félix akomona ngolo kola 1 an. Akomona ngolo kola 2 jours. Akomona ngolo kola 72 heures. Akomi lobela bon. Na kosala nini? Il est confus. Azoba nini asala te. Il n'avait pas de projet. Même au Kolalela, outil du sous pour promettre. Asale li sous promesse mukolo ale. Le ko ka promesse avant to kende na bande proposition. Pardon. Promesse à Félix, il y a l'élo et c'est un mot pour passer dans le cadre. Chaque territoire est aux Alana Maï Nakourant. Yango wana na kati ya programme na biso. Voyez pas que chaque territoire est aux Alana Maï Nakourant. Yango wana na kati ya programme na biso. Voilà. Régime, il y a des escrocs. Régime, il y a des assassins. Régime, il y a des voleurs. Régime, il y a des promesses. Tala. Awa ye sous pour ça la promesse n'a peuple congolais. Ah bon, ça n'est que pendant campagne, bah même promesse oyo, à ça là qui est un peuple congolais. Ah bon, ça dit que Azaki ko tout à tolo pendant la promesse on a même langage, même sa façon de parler avec une assurance. Et lelo ye moko yowana. Monsieur Félix Tshisekedi, nini ezali na mutu na yo yebisa peuple vérité. Yebisa peuple vérité nini ezali na kati ya mutu na yo. Un monsieur mal intentionné. Un monsieur qui complote contre le peuple congolais. Un monsieur très mal intentionné et dangereux. Le peuple est exposé face à ces régimes. Constitution des étrangers rédigée à l'étranger. Basouki siye. Ayeli biso article 217. Basouki siye. Ah, wasiko a communauté. Et ça problème, il y a peuple yemoko. Peuple. Un méchant, un peuple congolais qui est corrigé. Le peuple congolais comme il faut se moquer na Félix Tshisekedi. Bandeko ba opposant. Bravo. Na lolenge o neto kokende ko bima na kati ya libulu o ya Félix Tshisekedi. Bolanda ce qui s'est passé na kati ya Katanga mokolo ya lelo, ya lobby pardon. Et bongo tozonga.
tutaanza na kupokelea wageni, c'est-à-dire sie ba FCC tunachunga mbele tupokelee wageni wale wanavaa kutembelea. Haya vile tunaanza na wageni wa kwanza wale wanavaleta wanavatembeza, bashefu yao watakuya hapa, tutawapokelea. Na wa kwanza ni nani? Ni batoto ya ensemble ya Katombe. Ya Grand Katanga, jambo yenu. Batoto ba mama ba baba ya opposition ya Kongo mzima, jambo yenu. Tulisemeje. Unasikia muziki vile kwa ria kule, unasikia la gamu inaanza kufanya nini? Honorable Pablo alisema ni kulamukiana, si ndio vile? Kisha ketupatia sauti ili tutasema cha kwanza kufikie kwa mbele mafafari yetu. Fasema napiga muziki, unasikia determination ya revolution. Représentant ma grand parti politique de Monasquiata ensemble. Nalingi
ata moto moko te apekisa bana ya Congo bakanisa likambo oyo ya mboka na bango. Likambo oyo balingi basala na banguna ezali kopekisa biso totala likambo ya constitution oyo ya biso. Constitution wana ndenge nalobaki na bino ezalaki mayele ya bapaya baye kotia na kati ya ba loi na biso po Congo etikala kaka fragile. Alors nga nalobaki likambo nalobaki na Kisangani pe na kosha. Voilà. Bolandi makambo leki na Katanga. Eza makambo esengeli etalisa peuple congolais. Esengeli epesa assurance. Epesa assurance na peuple congolais pour na koloba kitoko bengana Félix Tshisekedi. Moi, j'ai confiance na peuple congolais. J'ai confiance na conscience na bino. J'ai confiance au pro-Congo. Félix Tshisekedi a commis l'iboma. Azoye pa parole nini aloba te à tenir face à peuple congolais. Azoye pa lisu di eloko nini aloba te. Akoloba bino nazali ko réitérer na kozonga simate na wana ezali moto koni moto azalaka makasi te soki atelemi alinga bundala mutaba na kobeta yo si paka lisusu omona nde na obeta te yo soko oza makasi beta mbala moko ekomi na si paka lisusu te beta Félix Tshisekedi. Peuple congolais atalisi yo lolenge azali na yo te nalakisi bino lolenge ni Félix Tshisekedi akofuta misolo po bato baya kotelema liboso na ye bayoka ye babanda koloba makambo ezali kosepelisa ye. Mais en vrai, Félix n'est pas avec le peuple congolais. Le peuple, Félix azali ko utiliser. Ezali ba terme azali ko utiliser sans y ba définition na yango. Parce que ceux qui azali ko y ba définition à makambo azali koloba, akoki jamais ko parler na kombo à peuple parce qu'il ne représente pas le peuple congolais. N'est-ce pas? Il ne représente pas le peuple congolais. Il n'aime pas le peuple congolais. Que Félix Tshisekedi alingi Congo te. Que ce n'est pas la constitution qui bloque pour un changement dans un pays. Et ça dit belé. Actuellement, embouteillage, ça dit makasi. Na utu kotali sabino même si ka oye moko esengela ki atelema pona meeting na ye. Maye tondi mvula e inonde. Parce que basali ba caniveau te na ba caniveau pona kosana yango ba egu pona kosana yango pona kolexama e kosenga constitution. Peuple congolais le komi ko se moquer na Félix Tshisekedi ba komi ko se moquer na ye. Peuple congolais telemi liboso a winner azolo ba oui président de la République abaki ba repesa bisala na bato nyonso te lobi kuna lobaki ono ako créer misala. Lelo akomi akopesa misala na bato nyonso. Liste ya bato boyoke Eliezer ye moko atuna ki bango. C'est leur pouvoir. Mais soki akomi kotuna bango, bato bino kopesi misala baza wapi? Liste na bango eza wapi? Bosala ka liste yango kote nini? Bokopesa na ba jeune nyonso te ba jeune obino bozali kopesa bokozwa bango wapi? Ce sont des questions que Félix Tshisekedi ni ses adeptes bakokora ko répondre. Entrer à fond pour la propagande, il y a changer constitution. Il y a un des changement de la constitution. Il doit nous répondre sur des questions. Il y a budget au bango bâtier pour changer constitution. Il y a séni au bango bâtier en place pour changer constitution. Quels sont les moyens mis en place pour un référendum où il y a on va arrêter Félix Tshisekedi. On ne sait pas quand, comment, mais Félix Tshisekedi sera arrêté. En République démocratique du Congo, à Koganga, snop, et ça rani, snop. Papa n'a ganga rani. Bon, ça, on se rappeler, les Gabonais. Mais Félix Tshisekedi va finir comme ça. Bon, même dans ma propos, bon, on constate que le monsieur ne maîtrise rien du tout.
à koloba pour le plaisir de parler. Mais en vrai, à maîtriser le côté. Et c'est regrettable de voir qu'un monsieur, Lokola Félix Tshisekedi, na mounene na ye, na moutune ya mounene, na parti à papa na bango oyo ya azala kikuna bandakala, azala na ye zoba en public. C'est triste et regrettable. C'est triste et regrettable. Boyokaye. Boyokaye. Ngai. Nalingi ata moto moko te apekisa bana ya Congo bakanisa likambo oyo ya mboka na bango. Likambo oyo balingi basala na banguna ezali kopekisa biso totala likambo ya constitution oyo ya biso. Constitution wana ndenge nalobaki na bino ezalaki mayele ya bapaya baekotia na kati ya ba loi na biso po Congo etikala kaka fragile. Alors nga nalobaki likambo nalobaki na Kisangani pe na ko changer yango te. Ndenge nalobaki constitution ekopesama na bana mboka batanga yango malamu malamu batala likambo nini ezali ya kobongisa na kati wana. Soki esili bakolakisa bino peuple congolais po bino nde bakonzi ba souverain ya mboka oyo ezali peuple congolais. Moto aya kokosa bino te, azala politicien, azala sango, azala pasteur, azala nani akosa bino te. Bozali na droit ya kotala constitution na bino pe kopona eloko nini ezali ya malamu na kati wana. To ya mabe baya kokosa bino te. Pe ngai pe naza wana po nazala vigilant natika ata mutu moko te aya kokosa ba Congolais. Et puis baya koyebisa bino te que soki to bandi kokanisa na likambo ya constitution elakisi bana ya Congo bakobunda bakokabwa na kati na bango lokuta. Ezali mayele, ezali likambo ya mayele tozali kotia, tozali kosangisa. Ezali likambo ya bitumba te, bitumba ekouta wapi. Bako Sabino Pete, que likambo wana ezali président ezali koluka 3e mandat na ye, lokuta. Likambo ya 3e mandat ezali awate. Likambo nga nazali koluka ezali ya kotala ndenge nini nakoki kosala po natia mboka na ngai na nzela ya malamu. Po mokolo nakosilisa mission na ngai natika oyo akozongela ngai sima nzela malamu oyo ye pe akolanda po na kokontinue kotonga mboka na biso Congo. Donc bakosa bino te na banguna wana eza batu bazwi mikano mitindo ya bato oyo ya libanda banguna ya mboka na biso oyo bazali kosala bitumba ozali komona tozali kovivre na est wana bato wana nde baza kozwa mitindo kuna baya kobebisa mitema ya bana Congo awa bolanda bango te bosala ngai confiance ngai na ye pona koboma ndeko na ngai Congolais te na ye pona koboma mboka na ngai Congo te. Toyokani? Voilà. Nayebi ke tokomona na lisusu tozali na bino awa ti mokolo ya lendi. Nakomona ebele kati na bino po bokoya na ndenge ya ba delegation nakoyamba bino tosolola nayoka makambu bozali na yango na mitema. Suivi avec consternation Monsieur Félix Tshisekedi et ses acolytes. Voilà.
Bolandi Chilombo, Boyoki, un monsieur qui t'attend, un monsieur qui a peur, un monsieur qui ne sait quoi faire. Na makambo esa s'engage qui. Mais comme auto na ye, ezalaka na problème. A komona ke soki na cédé et soki na cédé et kobimisanga yuma, il faut na tenir kaka na makambo. De plus en plus ka ko sala ba sortie médiatique na ye. A komi kotisa na kati ya libulu ya moto moko a komi bimisa penza en public ki azali zoba. Bande ko bolimbisanga. Depuis tobanda kozoba président, non nous tozo président ya zoba lokola Félix Tshisekedi. Depuis Congo et banda kozoba président ya zoba lokola Félix Tshisekedi non tozo. Oh même les étudiants de l'UPN, même les étudiants ya campus baké ko corriger na likambo etali article 217. Baké ko corriger na likambo etali que l'état a pesa kabisala te. Ba ko corriger un président de la dans mon temps azali garant ya bon fonctionnement ya ba institution. Ba étudiant bazali ko pesa eku eza mawa. Eza pas si chers amis. Na nyonso Félix Tshisekedi azali kote le mapona koloba. Bande konanga. Kote le mapona koloba pona likambo etali constitution. Chers amis, je vous invite. Préparez-vous. Na bakiti na bino bisika bovandi. Boyo kalolenge peuple congolais. A komi ko se moquer na Félix Tshisekedi. Boyo kabino moko. Peuple congolais komi ko se moquer na Félix Tshisekedi pambate. A sali bango tellement ba promesse. Ye kaka motosala ki promesse na peuple congolais alobaki ni. Alobaki na peuple congolais. Na zui fongola ya kosilisa nzala ya bakongolais. Bande kolonga lelo carton ya mpiodi. Chincha 84 euros. Dollars, pardon. 84 dollars. Mais Félix Tshisekedi a sala ki peuple wana promesse. Ke biloko ekokita. Ke toko kitisa biloko. Toko bongisa banzela. Toza na 6 piliers na biso. Programme na biso. Toza na programme na biso. Programme ekomi na niveau nini, monsieur Félix Tshisekedi. Regardez comment le peuple souffre. Oyo toza na Kasai. Boye bisanga la ngambo la bino. Qu'est-ce que ça a à voir avec la constitution, cette situation? Bon, t'as bino on va recommander si. Mon territoire au Moïka, bon nani, bon ya Banza, nous t'as trouvé dans le territoire au Moïka vraiment. Beaucoup ça beaucoup pour y avoir mon dia nani dia mombo. Nous t'as trouvé dans le Moïka vraiment. Moi béo, difficulté dia bon. Tout le monde ban betba élu du peuple. Bah élu du peuple, disons que bah député. Bah territoire au Moïka, nous nous devons réfléchir. Quand le bantu pour moi béo, maintenant tout la population a consommé le bas député, bon le monsieur nous bambouler jusqu'à dire maintenant toute la population. Ni auto, ni bien coup ni bantu, déjà toujours mon bail. Moi nous tout le territoire au Moïka, tout juste mon ani village Chital. Merci beaucoup. Bon moni, wana pekata ba étranger, ne bato balongoli pont, ba tie peuple congolais bana koleka na makolo ye boko. Le kuta ya Félix Tshisekedi. Et si ebimi evandi likolo a mesa. Peuple congolais ça atali yango. Et comme kolumba solo. Le kuta, président de la République, a le plaisir de passer de province à province pour que de sa peuple naïe. Avec une grande motivation. Il y a un peuple naïe. Le peuple qui est dans la province. Peuple wana ko souffrir. Peuple wana na makambo belé. Oh ya ba urgence belé azali kozela. Alors c'est mieux dans la province.
Baza na problème ya banzela, baza na problème ya transport, baza na problème ya nyonso. Et longwe même na ma province kititi na kati ya ville ya Kinshasa. Boni bisanga lelo l'embouteillage o ezali na kati ya Kinshasa. Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement de la constitution? Qu'est-ce que ça a à voir na constitution ya mboka na biso? Mauvaise gouvernance bandi konanga. Et là, on se soutient. C'est la mauvaise gouvernance, mauvaise foi. Il y a un homme politique congolais au Bazali Kokamba, il y a un régime de voleurs. Et bah, quand on a dans la bango, ce qui va salir ma cameroun, ce peuple congolais, moto comme indépendant. Moto conseil d'abord, il sous dialé loisate. Vous pouvez imaginer même le politicien accepte aujourd'hui de devenir des nuls. Même face à la caméra, pour défendre Félix Tshisekedi. Namoni Guy Luando a Koloba, quand les chefs disent, on ne peut plus venir pour commenter. Jésus, Wangu, Jésus, Mungu. Quand le chef dit, on parle de la constitution. Oesi milikonzi ya mboka. Tokolobela likunzi ya mboka. Oh, ezali constitution. Yo koloba na biso, mais il fallait même pas donner l'interview, messieurs. Donc, embouteillage européen, bon, t'as un peuple comme moi, comme qu'on s'est moqué na Félix, boyo. Constitution ezali ke mai etonda boyo. Tala ya moyo. Leve na boulevard. Leve na boulevard yango yo, yango. Tala. Tala. Constitution ezali ke mai etonda boyo. Tala ya moyo. Leve na boulevard. Leve na boulevard yango yo, yango. Tala. Bango batu bazoya koteka biloko mabe kote oyo. Kabasele. Tala. Constitution ezali ke mai etonda boyo. Tala ya moyo. Leve na boulevard. Leve na boulevard yango yo, Regardez. Yango. Tala. Bango batu bazoya koteka biloko mabe kote oyo. Kabasele. Bomode. Bota na lolenge peuple congolais komi na ye ko se moquer na Félix Tshisekedi. Ba komi ko zongi sele makambo ye moko alubaki. Et Félix Tshisekedi a formaté cerveau na ye mobimba pour oublier totalement ce qu'il disait hier. Que cette constitution qu'on a changé, tant que peuple congolais a zumi salaté, tant que peuple congolais, tant que Félix Azaki Kolobake, régime du passé, et puis ça qui peuple misalaté. Azaki Kolobayango, pourquoi? Pourquoi un régime, tant Azaki une opposition, alors barate que non, peuple misala, l'État moutapé sera peuple misalaté. Il était là toujours intoxiqué. Il y a Kolobake, non, bapesi peuple misalate, bapesi peuple ba opitote, bapesi peuple. Les lois a commis à pouvoir, a commis à peuple congolais, l'État a fait sa camisala na peuple te. Ezali na bato pe ba telemi baza kokumisa. Na ebisi bino likamwande kona biso concert na biso akufaki. Il y a RTNC. Est-ce que c'est la constitution? Dès qu'il y a l'organisation il y a RTNC pour programmer quelqu'un aussi à 23 heures
pona kozonga makolo to na moto kolongola RTNC ti kobima na 24 komata moto pona kozonga makolo boye bisanga bandeko nanga ndeko na biso mosi wana akufi epe akufi moko te bakufi mibale mobimba ndenge bakufi wana baza na retard ya bambongo na bango baerie oyo baza na yango eza soki 16 mois oyo l'état congolais azali na yango esengeli ya devoir bango une chaîne nationale ndeko wana akufi l'état congolais aza na nyongo na ye syndicat etelemi eye kodénoncer et bango kaka ndenge bazalaka bakomi kowanga de pourtant DG ye moko ya RTNC moto ekozwa mémorandum na mais jalelo liste na kati ya mosala na ye bakobunda na mpona kosala nini kolobaka eza fausse information kodénonce mpona kolobaka ona kolanda bato wana te baza bato ya RTNC te mais batelemi liboso ya DG ya RTNC botala niveau jalelolisme ekoti na makila ya peuple congolais botala jalelolisme niveau peuple congolais komi ko respirer jalelolisme bolanda bandeko na biso ba confrère na biso oyo toza ko soutenir bango encore une fois ba condoléances na RTNC mobimba pe na presse congolaise mobimba. La vie de travail de la RTNC en passant par le barème salarial où nous avons un barème que le ministre du budget refuse de signer et l'autre barème payé à 75% et les 25%, nous totalisons aujourd'hui 15 mois d'arriérés. Madame la directrice générale, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours en dehors du salaire. Nous disons qu'il y a de sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons de sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Enfin, nous travaillons là où il n'y a pas de chaise. Enfin, nous travaillons pas de papier pour écrire. Et regardez les bâtiments, nos bâtiments, comment ces bâtiments ont vieilli. Nous sommes exposés à l'amiante. La circonstance ici est aussi motivée par les décès de deux de nos conseillers à la personne de Jemima et Medine Biakonzu. Tout est décédé dans les circonstances compliquées, bien sûr. Jemima qui venait de terminer son journal, elle a été agressée. Là, nous demandons au pouvoir public de s'organiser pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Et à l'interne, nous demandons à la direction générale de prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Tous ceux qui travaillent la nuit et même ceux qui travaillent la journée, que les dispositions soient prises. Le Code du travail impose à l'employé d'assurer le transport des agents pour venir au service et même pour le retour à la maison. Medine Biakonzu, qui vient de mourir avec même des protèges dans son corps, parce qu'elle venait au travail, elle a connu l'accident du travail. Comprenez ces frustrations. Nous demandons aux autorités publiques et par les trichements de Madame le DG de pouvoir tenir compte de ces vaillants travailleurs qui rendent de bons et loyaux services à la nation et surtout au gouvernement congolais. Voilà. Bolandi, on a confrère na biso, on a consœur na biso ya RTNC. Ba ki kotika memo na bango. Ba dénoncer makambo ezali ko marché te. Ba ko senga ba salaire na bango. Te mokolo ya lelo ekomi affaire d'état. 16 mois impayés. Nekonanga, comment quelqu'un peut vivre sans son salaire? Yo kumisara Félix et Tshisekedi na poto ba futaka o les 30. Aujourd'hui salaire na yo batindeli yo ba virele directement la compte na yo. Mais on vandi oko seka pe ko finga. Bato ba ko dénoncer régime ya Félix et Tshisekedi na makambo ezali ko marché te. Mauvaise gouvernance ya Félix nde ko sala makambo nyonso. Même les fonctionnaires congolais lelo baza ko réclamer Kabila.
Balobi même na tango Kabila o tozomona na Félix Tshisekedi totikala ko bona. To traita ki Kabila de tout. To traita qui est na ba monioso. To traita qui est très dur. Et si on a traité dur Kabila pour mériter ce que nous vivons aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, le soi-disant opposant et président, ah, bande konanga na ebiteni tolo ba colonel. Et comme Félix Tshisekedi ne maîtrise rien, il y a actuellement projet na ezali a komona ke ko laisse peuple congolais et ko tongi sa bambisi na kati ya ndako ba congolais eza ko changer constitution. Et ceux qui appellent pesi mbongo na batu bana ndaye ba ya côté le mabisiko ya koloba amoni on dirait si à longue c'est à changer constitution. Bravo encore une fois na monsieur Vital Kamerhe. À travers batonaye batalisi balobi constitution babetaka tango nango na balabala te. Basaka campagne ya constitution pour changement ya constitution na balabala lokwa Félix a kosala te. Basalaka yango dans les institutions. Il ne commentera sur cette histoire que les jours où il est comme à la carte il y a une institution. Donc il montre, il a ça la preuve, il y a intelligence. Aza ko prouver intelligence ou azali na yango na likolo ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a voulu kolinga ko kamba siko ye moko abatu nyonso wana na cheba ho mupanzi akomi koyoka na ye base. Bato basaki koyebi bato basala ka dialelolisme na zando ba militant wana nde akomi koyoka bato nyonso mayela lingi su koyoka bango namoni professeur Esambo Jean-Louis Esambo alobi il est derrière changement de constitution. Namoni Jean-Louis Esambo alobi il est derrière. Namoni monsieur Mbata alobi il est derrière. Même Bible yelobi andeko kanisa ke na Bible ba changer et l'autre côté mayoko mona lelo même la Bible nyonso ba changer. Donc même dans ton maïe les balobi to comme on a biso bazoba pour soutenir Félix omoni ngote to komi bazoba pour la soutenir Félix ya zo diplôme na yo bomba lango na kati ya frigo na frigo kutu courir ko kokende tiango na se armoire bato bazaki kotalisa biso lobi bakomi maïe. Posez la question à monsieur Jean-Louis Esambo. Oh, peka la constitution, nzela kitoko botongi. Awa tozana Allemagne, tozana Allemagne ya Congo, Allemagne d'Afrique. Awa tozouti frontière di Lolo, poto kende Kolwezi, tozo kende destination Lubumbashi. Donc to sepeli na nzela ngo eza kitoko, nzela koto vraiment eza kitoko makasi. Merci na bakonza mboka bosali bena nzela malamu. Donc biso peuple tozo sepela na makadami oyo eza vraiment kitoko. Donc makadami ya boyangola mobimba tomoni yango te. Totamboli ba Brazzaville Gabon makadami ya boye tomoni yango te. Mituka yango wana eza kuna toza na Allemagne. Donc biso ba Allemanien biso yeyo ba Allemanien. Donc kotala ba papa mikolo bavani na Allemagne boye makadam esali mwa potopoto makadam yango basalaki yango bien mingi yango toza na Allemagne awa. Donc boy bisabiso monsieur Jean-Louis Esambo tokanisa ki ozali tata moko atondi bwania et tout ndena eko bisabino monsieur Laurent Onyemba azalaki na kati ya association na bango auti kolongwa depuis mokolo ya lobi asalaki déclaration na yo esika tanisaki ya lobi tout étant membre de l'association congolaise de droit constitutionnel na kati ya association ya droit constitutionnel bakomi kosala Jalelo ya Félix Tshisekedi peut soutien à Fachi pour le changement de la constitution. Association où ezali indépendante et comme il a soutenir Félix Tshisekedi. Monsieur Laurent Onyemba lobi y a se retirer. En tant que moto amayele, en tant qu'un professeur indépendant, a kokota na kati ya bozo ba wana te. A se retirer depuis mokolo lobi.
alobi akosiéger lisusu na bango te, akovanda lisusu na bango te, à se retirer totalement. Voilà. À se désolidariser na bango mokolo alobi. C'est le mot qu'il a utilisé. Depuis mokolo alobi. Et bango bazali ko continuer kaka. Donc bato nyonso boyebaki, bato amayele, nini tout ça et tout. Bazali dans l'obligation ya kofuka mela Félix Tshisekedi. Bota le sikambo ke komi. Wana natali sibino banzela. Boyoki bandeko wana ndenge ni baza ko réclamer. Et boye bisanga. Qu'est-ce que likambo anzela o ezali na problème nini ezali na yango na constitution congolaise? Moto nini akota bisabisu. Constitution a na kati ya nzela o eye kolukani. Félix Tshisekedi est un incompétent. Un incompétent. Tout fait. Un fou, un voleur. Un mini-dictateur. Parce qu'il n'est pas dictateur. Un mini-apprenti dictateur. Et Akosuka. Akosuka. Souffrance soit qu'on peut sa peuple congolais l'élo. Oh, il y a instauré pas comme Isango, royaume Tshisekedi. Akosuka. Monokwa peuple, ne monokwa nganga. Peuple so qui a lobby, na suka nango peuple azwaka solution pe résultat. Bisika oya ko finga l'église catholique. Boyo ki akoloba, même les pasteurs, même les prêtres, même basango, même banani, baloba na bino te ke oh non, pour réfléchir te pour la constitution na bino. Est-ce que yango nde ezali solution pour la souffrance ya peuple congolais? C'est un monsieur limité, Félix Tshisekedi. Un monsieur qui ne sait plus quoi faire. Un monsieur qui tâtonne. Oh, il n'y a même pas ce que cause la constitution, même les élections pour tout ça. Tu as 5 ans et un mandat. Après, tu as préparé l'élection. 5 ans et un mandat. Après, tu as bondi sa élection. Si tu as changement de la constitution, Félix Tshisekedi a l'allé à la Burkina Faso. Hey, pouvoir aussi là. Bah ya to changer constitution. Poto mi bate là. To bomi mingi, to ibi mingi. Ba ko kanga biso. Ah, vertige. Et ensemble avec le peuple congolais, to ko stopper Félix Tshisekedi. To yebite ko le kanandenge ni. Mais peuple congolais oignon son ayebi que aux alliés peuple moko naïf. Peuple moko dupe. Makambo nyonso Félix Tshisekedi a kosala esio bien. Esio komi pour kosukisai. Na tcheli bino deuxième partie. Une autre vidéo en fait pour finir. Ta kanali kambo etali gestion ya Félix Tshisekedi. Bota, monsieur Bemba. Vidéo na Félix. Papa, Moko vraiment na évité vraiment Moko. Dike ba konso ba miyibi, moi ba na mebe miyibi ezate. On passe 4500. Makabuli ko totala oyo, oh mamunini. 4500. 4500 papa tolebi. 4500 ebele boye. Voilà.
Papa, 4 tiens le bas. Moko vraiment na évité, vraiment Moko. Dingue, ba konti ba miyibi, moi ba la miyibi ezate. Pour pas 4500. Makabuli bozo sala oyo, oh mamunini. 4500. Ce n'est pas possible. 4500 papa tolebi 4500 ebele boye Voilà. Voilà, chers amis. Oh, Nazaki n'a pas diffusé la première partie, na dimanche, na biso ya lelo. Pour la rotali, ça peuple congolais. Que makambo nion, ce kolekana actuellement, na kati ya pouvoir, ya Félix Tshisekedi. Ezali na likambo moko te na constitution. Lolenge moko alobaka na biso à travers cette petite vidéo que urgence ezali te pour na kokende ko changer constitution. Urgence ezate. Ezate. Oya akolinga kosala eza makambo ya azalaki kokanisela Kabila à travers cette vidéo. Pour émission lelo toza na période moko essentielle pour la République. Soki Kabila a réussi koleka le 19 bandeko bolandanga bien. Toko nyata manamboko comme jamais. Toko tika baum. Parce que tant koleka akotala bi le 19 décembre constitution, pression internationale, pression ya peuple na leki yango. Bongo siko la suite za la passe référendum pour na changer constitution za sous passe. C'est ça qu'il veut faire. Soki a meki koleka le 19 toko kota na période oyo juridiquement il n'est même pas justifiable. Impossible. To comme une illégalité. Ce sera la loi du plus fort des Coréniens. Et comme il se sentira le plus fort, puisqu'à le 19, donc à comme il est le plus fort, il va faire un référendum, à changer la constitution, à l'article verrouillé à 220, à l'ongoli limitation à mandat, à comme Mobutu et Mibale. Tout ça. Résolution oyo yake monguna ya liboso ya mboka oyo Joseph Kabila akoki lisusu kosangaje na mandat ya misato te. Amen. Ekomama likambo ya mibale constitution na biso oyo ekomama na article 220 que mandat présidentiel les abo mibale. Soko sali ya liboso, peuple a lingio, a fait sur ami balé à bouo, ya. Okoki ko sala lisusu mandat ya misato te. Constitution ana et koki ko changer te. Yango to komaki et salé, donc to komaki yango. Électoral, assez abandi ko loba meya te ya yeba condition. Alobi que to kokende ko sola makambo ya constitution. Constitution o bango moko bakoki ata ko simba te. Baza kolinga ketoke no solo na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Ba Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème de ya Congo ezali kotiana no Congolais liboso bongo siko bapa ya bana na sima. Donc ezali komona la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on réussit au Congo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence
et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment